papa mina soto kosa la binote na Congo to fai na Congo to na Kabila que les tomone bariste bocha basali livre ndenge ni bakoki ko modifier constitution et fala mutu na biso to la kate to fandi biso to moni yo lié bakamata basaneti bapo ma pouvoir nyonso to ya justice en mboka et na ministère de justice et ça la ba magistrat nyonso baboyi proposition à loi société civile aboyi proposition à loi peuple congolais nyonso aboyi binoka bolinge pe ope mina kozo ba ke yo kozo la simate vous l'équipe peuple na makasi yo za na nguya ko telema liboso ya population non peuple congolais il faut que la kisaba to la kisaba que biso to la peuple là très fort peuple l'équipe nyonso arme l'équipe population exate arme l'équipe peuple exate to mabino tina suka tozoluka baplago bokosala na kopelisa moto moko to mobiliser beret rouge to yana banzete le bosalaka tokoya kopanza bokomona ke bokopanza na bokokima bangwanda wa bimisi tout maseke le comme quoi commodore au terminator au bonabo tisekeli bakokendo kata soni te janete le loba mokomboso ayo kata soni te ke bosakani na Congo na ndenge nyonso tout otelemi pe osala motion ya armée oyo bato bake bagere na baeste makolekatani bafai na bastation na mawa makolekatana baosala mandisi te soda blessé de guerre quel niveau motema mabe blessé de guerre oyo makolekatana oyo azwa komandie na bastation baveugle benfilme bakenda na bahotel bato baalimentation kosenga biloko na makasi lelo mo bokosala te ke sécuriser bango lelo oyo osala motion ya otyola parce que mon peuple congolais to armé za sima président Félix Tshisekedi biso to yako tika Kabila Rwandais Congo comme bilanga tata Kabila Rwandais tika ba Rwandais Kabila Zoé Jeannette na ba mekuni Tshisekedi na Olive to sala ba vanti to moi clique moi ba ventiler ba FCC ba congolais corrompu corruptible ya lokoso donc makamano yebi yango te parce que mutane ba imposer biso za la candidat en 2023 un aventurier voleur comme Jean-Pierre Bemba. En 2006, il y a un peuple congolais. Papa, maman, oh, moi, je suis bimana kobomaye. Soy mutumo bimisi moi na ye na kobomaye. Bokanga bana na koboma. Lelo siko tango ba invalider yo pour expliquer biso to bima. Et combien intérêt. Maintenant, on dit que zombongo na Sénat. Organiser biso peuple na université ni Kabila Kongia munene na opportunité yo surtout ola ya université zo ba Jeannette ba pa milliardaire na bazoué to kanza Kabila ni na dibeta ba Floribert Chebea ya ba Matumou ya pasteur Lukusa ba aussi Chimano muken neto kanza la Kabila combien de bibende Kabila bomi Kabila vraiment ya ba zupi ko kanza comme ça to kanza la solo bien élection dépend de la Kabila le 19 au 21 janvier 2015, il y a fausse commune à Maluku, 47 et 427 morts. 427 morts, bah, pour faire un là. C'est réaliste. Kabila au Kabila, Niki allait à Yakawa. Quand il a dit que sa Kabila élection, oh, il a dit que Kabila a pacificateur, assassin. Criminel ndoki muyibi Glody Diasiga la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata moni la choix te bisika tout ali to telema ya liboso na remercier grand Dieu à mettre à battre par circonstances pour la qui bibemba la musi biso na mape bolingo na ye na makasi na biso tene to komi pour lelo yende a sélectionner biso parmi ba vivants kumisama Jésus-Christ kumisama roi des rois kumisama l'ancien du jour waza ko régner ko dominer ko triompher pour l'éternité yoba qui tout est accompli épargnant qui démon mon côté maladie mon côté situation mon côté cas mon côté problème mon côté
topesio merci parce que ozali likolo na nyonso makila na oyo ya Yesu ebomba peuple congolais makila na oyo ya Yesu egagnise mokonzi mboka Félix Tshisekedi parce que la Bible nous dit non vaincu Satan cause du sang tika nyonso tu ba réunion moko empire ba réunion moko occulte ba réunion moko satanique démoniaque et ça makato sopi makila na yo ebebisa nyonso. Et Saint-Esprit a le contrôle parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons plus fort que Azanamouki. Il y a des locaux qui ont empêché volonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nazana Kondimake. Nous avons les couleurs. Merci Seigneur. Écoute, tu continues Nazoloba. Dans l'impression de ma cambozo les Kassiko na Congo, il y a loi ya Obem Minako. Tout bayebi Obem Minako zali parmi ba tête à train to ba pion moko phare ya FCC à Kabila da bato ba bonimbo pa eza muto ko linga jamais bonheur ya congolais parce qu'il dit que congolais moi cause la pour yete awa na 2018 quand makambo élection za koputana boyebi ba diri ya Obem Minako alobaki azalaki clair asalaki réunion moko ya molili menzamba bimisaki bango asalaki réunion moko alobiki to sala tout Shadari a passé est-ce que boyebi soki Shadari a échoué besoin ba niveau ya ba gravité ya ba conséquences yango parce que biso ba congolais to bossa na kanoki biso ba congolais to sala ka oubli noki mais yé déjà ça yebaki que soki Shadari a zuité bakozala na danger pour ayebaki yango atalaki par rapport ya ba crime économique basali par rapport ya ba crime ba atrocité ba massacre ba viol ba arrestation arbitraire ba enlèvement ba assassinat ciblé tous les crimes de guerre contre l'humanité Joseph Kabila na famille na ye na mwasi Olive Lembi na bango ba mouton na ye ya FCC ya PPRD o basalaki ayebi que jamais peuple congolais akoki ko épargner bango to nzambe asali kolona se akoki ko épargner bango parce que et pas ya nzambe même na paradis place ya impunité d'alité place à ba voleur ezate place ya impunité d'alité ka mutu oyo asali mabe soka reconnaître mabe na ya recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et mutu na za lubiko mais kota la position na bango kota la ndenge na bango bazo kumbela makambo baza na souci ya évolution te balingi peuple abongate balingi peuple bénéficier na richesse baza na moté toi les pays les plus riches ya monde dans un pays à la provision ya monde peut dans la richesse à makasi mais peuple aza na incapacité ya ko bénéficier na richesse na ye peuple aza lokola plus qu'esclave yo mona pimbisi ya kele la mai donc on a ma beleza fertile mais comme on comme Matembele na Thompson donc on a lié ka Matembele ya pamba sans Thompson on a lié ka légumes ya pamba neti bite écouter pour sans poisson sans poulet sans viande kaka bongo lait à komela na limite combien de congolais basala bazala consommation ya lait na bandako na bango et cela va comment côté na ba boss donc situation est catastrophique notre CDT bambote tona ndeko Dimazele bandeko to mbote tona Papi Makumba donc vraiment tous ensemble Lydia Kalala merci à tous ensemble donc soyons quelque part réalistes les peuples congolais alors on a vu on a lelo pendant 18 ans Kabila a géré mboka oyo na atrocité na ba crime na ba vol na ba timerie na ba massacre donc tikala comment na justice moko eza justice moko indépendante quand on a indépendance ya justice te o eza kosambisa baliwa ya ba Floribert Chebeya baliwa ya ba Pasteur Lukusa baliwa ya ba Armand Ngulu baliwa ba massacre ya babungu ya Congo ya ba Inyele Itoko ya ba Mukungubile donc Kabila ya ba Rossi Chimanga ya ba Thérèse Kapangala ya bana balucha ebele na dans l'ensemble ya république Kabila bomi tout ce qui bouge ya ba congolais o baza mutu mutaloba na ya zalité ndenge nini le to ko permettre mais toujours na ba question ce que zali eloko moko ce que zali eloko moko ya bien pour la biso population pendant 18 ans pourquoi pas battu Obem Minako basala ki motion que pouvoir nous surtout à justice comme na ministère ya justice donc ça veut dire justice na biso mboka donc
pouvoir nango nyonso tout ekende na ministre ya justice pendant 18 ans basala yango te parce que justice ya mboka ezalaki Kabila ye moko solobi lobi bokanga Bobis na ntongo bakangi lobi bokanga Zifio Tungani na ntongo bakangi bakanga Jolie Menga na ntongo bakangi ezalaki mpona bakanga mama Christine Pinda bakangi bakanga papa Joseph Pinda bakangi ezalaki grave ezalaki justice moko sélective justice kaka oyo eza kotelemela ba peuple congolais ezalaki justice eza kotelemela peuple congolais na badroit na ye tokozala baumu mais fo babosana te ke lelo sikoyo bokonzi mosusu ekoti lokola bokonzi ekoti ya président Félix lit nyonso tu ya IDPS eza focalisé na état de droit eza ciblé na état de droit parce que Nzamba alobi na Esaïe 28:17 nasali droiture lokola règle justice lokola niveau justice etombolaka mboka mboka oyo ezanga justice tokomi wapi soki lelo tosede tondimi kozala manipule na bambuyema tosede motion eleka elingi olobaka tokomi na jungle donc même na kati ya jungle eza na baplace mosusu mpuku ayebi ke kuna mwena alekea te parce que léopard aza antilope ayebi ke secteur one na omela mai crocodile mwa olinenga akolianga mais tomonaki Kabila ndenge atambwisaki baobe minaku donc FCC elingo bazalaki baroi ya Congo lelo tokoki kosede te to se trompe te Kabila na FCC IDPS to peuple congolais eza palu te oyo bosalaki alliance et pendant 18 ans tokala komona te tango palu asali alliance na Kabila bato palu ba marché pona likambo ezotambola te pona likambo boye IDPS eli lokola parti ya ba Mandela boza na danger cela veut dire so bokena liboso Félix mokaza na contrôle ya mboka azo engagé mboka chef de l'état ke nzambe ya pambola ye so bozongi na sima babo bouger za te cela veut dire base ya IDPS oyo basala abnégation ya 40 heures sacrifice ya parti ya makila donc moya basede eza te yango moni tokomi na mokulu parce que bino bolobi ke boza na coalition mais pourquoi justice esala bino pasi bino botambwisaki mboka bien botongi baimmeuble botongi baécole banzela bahôpitaux salaire ya peuple eza bien baemploi ezali alors mboka eza bien pourquoi justice apamba ezolengisa bino so boyebi ke bosalaki bien bobanga eloko te botambola libre comme l'air babolimbisi peuple congolais yango wana omoni ke IDPS ezali palu te oyo bolobaki nous vivons ensemble nous mourrons ensemble donc toyiba ensemble po tokokufa ensemble IDPS ezali ya MLC te bokendaki 1+4 bobengani IDPS bogere boyiba ndenge bolingi IDPS ezali NCT oyo ezali mwana na bino bofabrika na toute pièce vitale camere IDPS ezali parti ya peuple oyo tokosede te oyo peuple congolais atiela motema bino bato bolobaka oyo tokosala soulèvement populaire botinga bato ndo tondima bino bolobaka oyo toza na bato awa eza komba ya réseaux sociaux te nde naosala émission naosala direct ezali komba ya réseaux sociaux te ezali komba ya sur le terrain et puis eza komba ya IDPS ezali komba IDPS azolite parce que ye azali gardien ya temple ye moto abundela mboka wana mpona makambo ya démocratie mpona kolongola peuple na boumu IDPS nde kimisa mobutu IDPS nde eveyaka mpona mboka parce que bino bokanisaki ke soki tosali alliance moko stratégique eza mal nécessaire ezalaki na temps wana kengo lobaka IDPS atekisi souveraineté na ye atekisi abnégation souci na ye mpo la population nzoka nde IDPS ndenge eza wana eza na alliance to coalition moko te eza supérieur par rapport ya intérêt ya population oyo IDPS abunda ndima kokufa des années parce que identité à IDPS c'est le peuple d'abord identité à IDPS c'est corruption d'abord impunité d'abord to individu d'abord mais papa enseignant qui biso to mise en charge n'est pas père le peuple d'abord nasi lelo to moni Daniel Safou nako pété yaya sala ton dibati
lelo komi mwana bendela batu tout anzani batu tout batini parce que on est un peuple balabala mtezoloba et dans la majorité parlementaire moko na parlement wana o FCC azwaki na ba élection moko ya ba makambo ya jeune ase mutu likolo eza na majorité parlementaire moko te o l'équipe peuple parce que dans le monde entier dans la arme moko te o l'équipe peuple et mutu nyonso to za politicien so dans la peuple derrière yo te on la politique en par rapport à quoi. Donc cela veut dire qui dit leader politique et la libre population peuple n'a derrière so peuple alingi te yango moni ke toza obemina kutika ko rêver bino batakabila bozo rêver obemina kozo expliquer que yo kozo la simate yo kozo la simate o ko défier population ba défier la population te mais ba ke o ko si beaucoup na ba conséquences nango peuple aza déjà à côté lema 18 ans au sali eza lelo te o tozali sous na 2001 te 2002 te 2003 te 2004 te 2005 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 te o to na 2020 do matao kita pasi ya congolais mati makasi donc pasi ya congolais tellement mati et dans la congolais moko te a posséder pino ko sala bolinga bo sala yango wana peuple congolais bisika tozali Daniel Safo lobaki yo na 1 million de personnes 2 millions bimisa bango ba intercaler population bimisa bango ba empêcher population mutu pamba momeli bangi ya venturier bino wa mukebai ba venturier tozana bino mayele donc bisika tout ali peuple congolais tellement soutenir mokonzi mboka président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide donc tellement to soutenir ye na motema moko parce que oyo bazosala wana ezali ne mpona koempêche ye ezali ne mpona koluka échec na ye kolatisa ye toge ya 18 ans ya échec ekotikala kokokisama te ekotikala ta kosalama te par le nom puissant de Jésus. Donc cela veut dire ya Kabila esi ekoki donc tokosede te pendant 18 ans justice esalaki oyo elingi lelo tokoki kondima te ke justice tokoki kondima te ke justice ezala soumis donc justice perd d'indépendance nango justice ekoma bloqué ekoma esclave ekoma mwana mosala ya Kabili na pouvoir nini ya Félix Tshisekedi ya état de droit ekoki kozala sinoga te état de droit ekoki kozala fiction te état de droit ekoki kozala te bon sinoga moka bote état de droit ezali réalité IDPS abundaki mpona état de droit ekokisama na etandi nyonso ya Congo RDC ekoki kozala sélective te ekoki kopona bilongi te ali mpona congolais nyonso état de droit ezali solution lobiko ya Congo mpo bamboka nyonso tu oyo évolue oyo efandisi démocratie oyo justice eza ya kotombwama bamboka eza ya kotombwama kimuyibi ekozala te tribalisme ekozala te bamakambo ebelebele ya mabe ekozala te yango ya bisika tozali landanga bia bandeko yoka ndenge pasteur Martin Luther King alobaki nous avons la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Pardonnez-moi. Nous avons la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Donc, nous avons l'obligation, nous avons le devoir, il y a côté les loi moko injuste. Bon, quand il s'attend que Makambouana, la loi, va viser 2 personnes. Va viser le président Félix, va viser la bishop peuple congolais. Tout tika la kaka na Burumbouana. Donc, nous avons tout intérêt à faire échouer Bango. Tout bimananzela. Tout même qu'on bengana Bango malamo pour pas tenir. Parce que trop, c'est trop. Tokondi matembo katoza la baumbu ya banyama. Tokondi matembo toza la banini ya banyama. Parce que pendant mboka oyo, pendant Kabila sali, mutu moko takala kozala na souci. Ya kozala na souci ya justice. Tomoni bibembe pele ba Congolais kufi o Kabila bomi. Juge nini
avocat nini to peuple nini akoki kokende koplaide. Quelle douleur eza na mitema bamama barossi, quelle douleur ya baterese kapangala, quelle douleur ya mwasi ya shebea. Nazomona yo mokonza bonza aventurier ozoloba peke. Avant de bâtir l'état de droit, il faut d'abord que nous soyons un état. Vous aventuriez, que salina mobutu, boibi, bobomi, que salina somitema elingi. Quelle leçon yo pesa biso, dans leçon pesa biso te, quand mobutu bazala qui état voyou, tu es qui jungle. Pendant 32 ans, tu es dans la même position, justice ya mobutu, avec la bama ya moto, peuple a pu manifester, manifester. Par civil et misima ya moto sopeli bino bakangi bino akoki kokanga université ndenga lingi akoki kofungola ndenga lingi mutalo bazate kaka elombe moko atelemelaki Etienne Tshisekedi wa Mulumba bwaki système na ye animaki ba prison animaki kozonga ba village animaki kotate ba faire na ba mukongo animaki tout pour l'intérêt ya mboka. Donc lelo yo mokonza bonza donc bozo sala makambo parce que toi pays moko boza pays islamique te na limite biloka beko passer na ba Libye na ba Turquie na ba Iran na ba Irak na limite tala journaliste wana bouche alo sala discours azui sapato bouche changi azusu pas changi cela veut dire ba sala beaucoup amona que trop c'est trop. Donc boye ba ngo ke souci na bango dali que président Félix a échoué, souci na bango dali que biso peuple to continuité. Il y a esclavagisme, mais la carte en boka na biso moko salama. Yango wana de l'eau de près tous ali to tellement tout soutenir chef de l'État. Merci à trop na IDPS, oza gardien, oya kengela na Congo RDC. Merci à trop na peuple congolais, oyo baza averti o balingi changement, ba wi ko soutenir ba aventure te. Tondi ma obeli na ko loyer le grand sens. Lone ekotika la ka kolekate. Et puis bazo sala ba manœuvre nyo surtout l'on ou les kagatam pour mon côté. Namoni aventurier mususu soki Félix Kabange azo lo baneti ke azo chane IDPS na garde parce que IDPS batu babimi bango pe bazala batu bimisa batu nzambe bimisa po bimisa batu total donc bino boza bilombe po bimisa batu total blague elekito. Bozolinga kosala lecture ya tante, bozolinga kotala te ke makambo changer, bozo kosa Kabila ke toza derrière yo, mais moto ekopela wana ezali somo, moto ekopela wana eza moto ekopela bokoboma yango te. Donc tozo kende ta bozo mona ke ba cercle ndaku ya obemi na baziki si soki bandaku soki ya ba ventilier ba couleur de jupon ba Jean-Marie Kasamba. Yo, namoni zoba moza na Canada, Olivier Boli avait expliqué l'étiquette. Voilà, IDPS, dans la milice. Yo, Olivier Boli aventurier, Moïbi, Oyo, Akima Mwasi na États-Unis, Abouya Kofout, passion alimentaire, Bololé, Mobali, aventurier, Bosaka, ba Congolais. IDPS dans la milice, Abana Kosa, Bana Mobutu, Azala vivant. Quand yo tanga soi, quand yozo kene kose koko mandie so ko sala nso ko ta ba prison na ba chèque IDPS abundaka ko na Congo asala ka bongo okoyebisa ngai bato basala ki révolution française bato wana baza ba nyama baza bazoba baza la milice ba marche nyo surtout ndenge ba Burkina pe basala ki ko na kobenga na presse comparé okoyebisa ngai ke ezala ki milice. Le peuple a souffert, il a le droit de revendiquer pour l'intérêt général, pour bénéficier de l'Onzamba. Biso to yako tika Kabila Rwandais, Congo comme bilanga tata Kabila Rwandais, tika la Rwandais, Kabila Zoé, j'allais là avec nous éviter la olive. Bossa la venti. Toi moi clique moi va ventirer FCC à Congolais corrompu, corruptible à l'okoso. Ah nous Olivier Bola, on a coupé na yo boy. La kuta na yo nzamba limbisanga otanga makila parce que blague za trop peuple congolais bande ko comprendre so to na lo bana façon na za na tina te yo solo la bune o mona mama kam so tali o mona seigneur ko na boza pemene na koti bolo ko na place na bande ko so bazo kufa bande ko so bazo souffrir ko le mec il fait ça tekisi mboka akeseni Kabila mboka mais pourquoi il fait ça zo réagir bon. To sala ki alliance te pona eza na avantage ya Kabila
sa peuple congolais, ce n'est pas pour protéger Kabila. Non. Non. Yangwana bisika tout ozali peuple congolais, to fungola misu. Yo Félix Kabange wana keba. Kabila kuta zana ko keba, bongo yonde. Boko kima bo sundola na boloko. To bo kanga mabino nyonso tu na boloko. Peuple nzalele ki, peuple souffrance eleki. To ko céder tu na ba vanti pour manipuler biso. To nima soumission te. To nima soumission à justice te. Justice n'a fait perdre d'indépendance. Cela veut dire justice c'est comme on dépendre na ministre la justice, ton ministère et la justice na parlement. Parlement au peuple a souffrir. Au tabana parlement est bandi pendant 2006 till le 2020. Et dans la mention mon côté tikali na mutu ya peuple congolais. État de droit est bandi kaka sikoyo et sali exploit au ici planète. Même Dieu le Père a sepeli, même Nzambe, même Yesu a sepeli, parce que Nzambe a juste, a justice. Parlement banda et banda, bala kaka pour soi-même na kombo ya peuple, pour soi-même na kombo ya peuple, donc ande baza ba léopard, ba tigre, ba lion, ba guépard, ba jaguar, ba dragon de Commodore, ba requin, ba nyama ya mabe. Comment on a été mention mon tika na mutu mais état de droit kotika la siko ekangi Vital Kamerhe monde ningani bolebo me mango la procès moko politique mais botali batali ne Kamerhe sambi na indépendance nyonso na liberté nyonso Kamerhe sambi batali non yo directeur ya chef de l'état oza incapable ya mbongo l'état et bien pour ça la suivi ni facture ni récit. Donc, ma camarade est bien noté par là, comme vous avez imposé du soit à la candidat en 2023. Un aventurier voleur comme ça. De l'eau, état de droit. État de droit, vous quand ça vous motonné à Kamerhe et peli makasi, vous comme banga, tokosuka wapi, l'homme qui va voir le mal de loin. Mais là, ma camarade, soit au Talien, on a musika. Omona ke oyo ndenge eza ekozingisanga Kabila kozinda Kabila moyibi Olive Lembe moyibi Obeminaku miyibi so ba esclave na bino te bande okaso bazo souffrir mikolo nyonso so ke na ba hôpital tali baka maya misu. Donc ça veut dire tokosede. Merci à toi na IDPS na peuple congolais babimaki lelo basali démonstration la force. Le peuple d'abord. Ça veut dire, ils ont alliance mon côté, coalition mon côté, dans le monde qui est le peuple. Exact, le peuple d'abord. L'île de Salake Zaki, l'état de droit est fan dans l'état du Congo. Dans le but que l'état de droit, on est pour diaboliser ça pour le moment. Il faut qu'on bande quelque part. Nous avons juste. Cela veut dire justice et le kinyoso. Mukolo Abraham, ange a visité Kezo qui est dans Sodome et Gomorrhe. Tous les Nzambe, si on a 100 personnes qui connaissent au Bimisabango, ceux qui sont juste au Bimisabango, oui. Ceux qui sont 80, oui. Ceux qui sont 60, ceux qui sont 40, 30, 20, 15, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zambalobaki na obimisa bango. Mais avant malobaki n'était que neve na ngalot azana richesse makasi, azana ba or ba diamant, azana ba immeuble, yemo bible bilo l'argent m'appartient. L'argent répond à tout. Yemo nzambe azambo azako azako esprit likolo na César ye. Or na diamant ni nanda kuni elekiye. To oye kobangisa parce que bon l'accent ko Jésus Christ atika la mokilo ayaki to tika la kana tombu na ye ikon na se aye do ndako mokilo zo lengisa ete ko yenta sala yango. Donc justice nde to za besoin lelo culpabilité koti makasi na côté ya Kabila basi bayoki odeur ya prison si bayoki odeur ya kraka bayoki odeur ya tribunal bayoki odeur il y a un massacre, basala solo la web et déjà la Congo. Néomoni panique. Tu sais bien
na 2019 ba panique à côté à Kabila nasi bozomona pido ba magistrat Kabila fandi awa tikala koza na souci de la justice. Pourquoi lelo Kabila na FCC ba na souci à justice ba contrôler justice? Donc le ministère de la justice eza mutu na bango. Donc ministère de la justice est à côté na bango. Ministre de la justice donc eza mutu na bango. Loka bazwa ki ministère de la justice donc ministre de la justice eza mutu na bango. Mais pour ni bazo bang. Ba komi ko accuser que ministre intérieur a influencé armée, ba influencer armée. Ba soda na bazali esclave na bino boni déjà bango okipara bango te. Kabilo zaika na GSM tokipara bango. Ba soda tu ya Congo botlo bango mingi ko konsa bango banyama. Lelo mukonza mboka ye akamati atie bango basi na bana hôpital classe mai makambu pofele. Donc tito tambola na Congo ana 20 ans ou 25 ans ko paka ba soda les aga ni na mai ni na courant. Et puis bokamati au moins famille moko dans ndaku moko et que vous avez 15 familles atongo faut ça la grand besoin to petit besoin ezalaki ndenge ni mais mukonza ye na souci na bango soda koza sous soda azobata soda wana nenga zali wana koza tika avec peuple masas wana ezalaki régime dictatorial oyo bino wana ko pesa d'injonction ko pesa ba loi dans les alliés état de droit. Police a kobeta peuple masasi to bana ndeni abana ni vini na ngo policier na ngo na Congo po abeta peuple oyo animi ko bima libanda ko na soki état de droit ko ne fandi makasi ela pe bénéfice ya yepe soda wana za zobate baza verti ba comprendre peuple azo bundela biso ti ba bini ko to sécuriser ba o maintenir constitutionnalité ko beta o masasi te. Pour biso pe armée to police to ali parmi ba bénéficiaires ya état de droit eza pour la IDPS pour la clique à battement pour la congolais nyonso d'une manière générale to koki ko ndimare tout ya dictature et to za na mandat ya président Félix Tshisekedi oyo sengi kutu Kabila fois kangama faut to mona obemina kwa kangami obemina to bosa na bino te na Congo. To fai na Congo to buna na Kabila ke to moni Evariste Bochaka sali livre ndenge ni bakoyi ko modifier constitution e fala na mutu na biso to la la kate to fandi ni su to moni yo ye bakamata basaneti bapoma pouvoir nyonso tu ya justice en mboka ekene na ministère de la justice esalamate ba magistrat nyonso baboyi proposition ya loi wana société civile aboyi proposition ya loi wana peuple congolais nyonso aboyi bino kam bolinge pe obemina kozoloba ke yo kozonga nsima te yo leki peuple na makasi yo za na nguya ya kotelema liboso ya population. Non, peuple congolais, il faut que tolakisa bato oyo tolakisa bango ke biso tozali peuple eza très fort, peuple aleki nyonso arme oyo eleki population eza te, arme oyo eleki peuple eza te. Bokanisa ye ke président Félix soki azoloba te elingi oloba ke silence na ye aza absent. Non, aza absent te, aza président manière na ye yango wana mais baréponse yango wana tomema bino ntina suka tozoluka bablago bokosala wana bopelisa moto moko to mobiliser béret rouge to yana banzete nde bosalaka tokoya kopanza bokomona ke bokopanza na bokokima chaque chose à son temps. Taina Mobutu edingwe toyembela banzembo santa tomotombele kongola yemela Mobutu banzembo. Ça veut dire ba président Félix bazalaki soit na pesa mutumbo to banga Félix on est dans la maladie à Maba cela veut dire la maladie moi le prêtre donc cela veut dire dans la lèpre quoi soka a touché donc a contaminé ba tout le monde a dit quand Mobutu Félix Tshisekedi a la camarade au cas c'est là qui grave et c'est là qui grave donc cela veut dire wana bazomela Mobutu santa comme tombele Mobutu a telemi ba défilé avec un discours en scellé nyenyenye yo za na ndaku na bino zo ndima nyen ko tonga Mobutu te des aineti ke yo za na kata manzo pe ngando pe naza eloni ma ngando pe na mutema mo mabe ba tout bazo panga Mobutu Tshisekedi alobi pas question Mobutu okende
Mobutu akobe Tshisekedi effacé Mobutu ke tokei bangwanda wa imisi tout maseke lelo comme quoi Commodore au Terminator au bonabo Tshisekedi bako kende mais lelo ba maya monte kota maya roi de bêtes azapi nzapani roi de bêtes azapi Vielemi azawapi Nzimbi azawapi Baramoto azawapi na otomona elongi ya mokolo mikolo ne komi makila ya ba congolais bokoboma bokosila oh c'est trop peuple à cause de l'esclave na binote mais tika bolimbi tokotika binote peuple a souffrance élective makasi moninga kota na souci to améliorer to bundela mboka à côté pas même une année gratuité enseignement. Ba voyage à Pambaka bandé ko voyager besoin mon mabé. Félix a voyager trop. Félix a voyager trop. Voyage à Pam. Après na Congo, oyo bino bofandi boboma eloko mo bosalate donc mona bofandi bo Jeannette a osala motion pour la armée. Yo Jeannette osala motion pour la armée mais pour bisa biso tango fort zombongo wapi. Il y a 10 millions tchana wa vita. John Numbi banda kwa tonga zo mbongo wapi. Ba defek indi ba soda nyonso tu ya Congo bazana banda ku ba immeuble ondimate bambongo na bazwa mais soda mkazo wa 50,000 azo $50 azo $100 yo kata soni te Jeannette le loba mokomboso yo kata soni te ke bo sakani na Congo na ndenge nyonso tu otelemi pe osala motion ya armée oyo batu bake ba guerre na ba est makole katani ba fa na ba station na makole katana ba osala mendicité soda blessé de guerre quel niveau mutema mabe blessé de guerre ou makole katana oyo azwa commander na ba station ba aveugle ben film ba kina na hotel ba batu na ba alimentation ko senga biloko na makasi de l'homme bo ko sala te que sécuriser bango de l'eau osala motion ya chola. Parce que mon peuple congolais tout armé ça si ma président Félix Tshisekedi peuple congolais de l'eau de prêtre aux alliés de la cima chef de l'état tout la cima président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide pour soutenir yete poka kakona soutenir yete ana souci ya mboka et tout mbao nyoso mwazo bunda pona yo et tout mwazo mwazo bunda pona biso tout la cima na to soutenir ye na ye moko président Félix okokate na ye moko akokokate na makasi ya biso nyonso ba congolais toboyi te tokoki kozala ba problème tokoki kozala ba divergence ya to chango pembeni to soutenir notre président Félix Tshisekedi ezala intérêt na biso ezala sengo na biso peuple congolais yango na tozala sima na epo ana etumba ya makasi donc azana etumba mo ya makasi. Donc, makelele ezalaka awa mingi wapi oya bino batu bino pe oza ba opposant ba démocrate wapi ba bino batu baza sur le terrain bakende kobunda parce que IDPS boloba kaka IDPS mais tant makambo epelaka tozalaka na IDPS eloba papa Ngalingele kana mama Monique Tumba na papa Alain Ilunga Chimanga bamote to na bango na Canada. Donc cela veut dire soyons réalistes tango ngindaka yeindi bato babimaka eza IDPS wapi bato MLC parti à opposition wapi bato ya ensemble parti à opposition wapi bato ya SID parti à opposition wapi Mozito Muyibi opposition Tshilombo le guide président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide tawo ki kombo ya Tshilombo ngo ba le guide mo la kisinzela d'ailleurs ko changer yango te. Donc yango moni bisika tout ozali kolenga te kolenga te donc ezali impossible justice perd d'indépendance na yango donc ezali impossible justice perd d'indépendance na yango monde entier za koningana na procès ya Kamere pour l'indépendance et la justice. Monde ningani, dans le Salamaten Afrique, même en Europe, on a été directeur, on a le Salamaten. Il faut que na justice c'est le consacré na moté.
Donc justice eza eloko oyo na yebite na vie na biso. Même aux chrétiens, les même ba chrétiens belé bazo la compte parce que bazo rendre compte la justice té. Idée à chrétien que tu as la grâce. Le quoi tu as la période de grâce, attends une mois si abattu pardon. Tu as la période de grâce, attends na ibi pardon. Et là on a iniquité de tu as la période de grâce, mais justice c'est le consacré na moté. Donc justice est en Zambie. Lelo sakaza sous na makoki ya kuakize bisote et pas nzambe neza kita ya Job parce que Jésus a sopa makilane na tabernacle. Lelo comment kuakize biso na motema na biso. Ça veut beaucoup de gens bazo sambela bana culpabilité parce que mboka mobimezo bazana culpabilité par rapport à l'enseignement mususu ezali par rapport à l'enseignement beaucoup de démons par rapport à l'enseignement donc justice exacte quoi. Il faut être dans la juste honnête. Donc, justice, c'est aller aux sûr que tu n'as ensemble un problème à m'oututer. Tu n'as Fanny Boyet, tu fais tu sais que tu as un an, avec qui n'a pas président congolais. Voilà qui s'en va pendant une année. Oya Sali, Moutou, Oya Kimimbo, Kapona Félix, tu sais que dans le Luka Kangaï. Voilà qui s'en va prisonnier politique, Moko, Oya Zali Aye, Ba Congolais Bandoki. Botaï que ça la marche awa ya 15 millions que caméra yibi mongo. Lelo ba osambisa ye comme procès politique. Alléluia. Babo, lelo ba osambisa caméra comme procès politique. Bo sala qui marche awa na l'église catholique na Martin Fayulu. Bo sala qui marche awa pour la 15 millions. Lelo comme ma caméra comme procès politique. Maintenant ou ba balandi batali lelo comme la politique exacte. D'abord presse la biso tellement la presse moko corrompu, presse moko corrompu, presse moko corruptible. Attends mon toza ko sala, d'abord na presse na biso indépendance exacte, presse na biso justice exacte, mingi na kati na bango, ya ba moko mi balé mi sat moi justice. Mais ceux qui ont soutenu eloko, ezaka tomoni. Donc ba mema ki tomona ki ba sali ba marche contre 15 millions. Et on a caméra na 15 millions caméra zala ki muyibi. Na 15 millions caméras dans qui moyibi mazali protégé par président Félix. Mais si qu'on a tribunal à Sikoyo et comité et la procès politique et là les soutien caméras za moyibi mais caméra comme mon centre a outi na lola banga na croix pour na ba tester état de droit mais na 15 millions dans qui moyibi mais na procès à 100 jours le quoi les intérêt à peuple ou dans des comités ils ont procès politique, ils ont mon centre pour diaboliser. Peuple congolais, il y a des désavantages dans biso. Donc, c'est impossible que justice perde d'indépendance nango. Cela veut dire, celui justice perd d'indépendance nango, tozali sous-souté. Bande kolanga bisika tout tozali à côté le mato soutenir président Félix Tshisekedi. Indépendance et justice c'est la bonne intérêt na biso. Et dans la bande ko na biso belé bazana ba dossier banda ko baboto na ba tribunal nanko pour na Kabila bana ko gérer mboka. Ba kanga banda ku ya trop baboto ba banda ko batu biloko ya batu. État de droit yé kakate pour na ko pesa baka que Bogis soka sambi il faut la raison parce que tout le monde a dans la tendance à président Félix Bogis c'est qui? Bogis n'est nani? Bogis aza eloko te peuple ndaza nibe koneza likolo soki naza na réseau bapesa na réseau nango soki na perde naza nani bato lingi yango bango siko bazoboka parce que bayebi ke basali ba crime ebele basali bayibi mingi babomi bato ebele solo ya ba massacre do solo ya tribunal esi bamoni yango solo ya makala esi bayoki yango solo ya kolia vungule bayoki yango solo ya kosambisa bayoki yango yango na bisika toali peuple congolais tozala na kidiba te lelo to soki to perdre lelo indépendance soki to perdre lelo indépendance ya justice tokosuka wapi dezaka lokola ke tosali eloko te mpo makasi ya bokonzi nyonso tu ya mokili ezali justice. Cela veut dire bato oyo bakokota lola oyo bakozala leve eza bato oyo bakosambisa matema eza juste
donc batosaki mibeko mais bato oyo baza na bacriminel bazosamba tosalela bato baza na makambo ebele ya bakokoso donc bisika tu tozali tosoutenir président Félix Tshisekedi. Merci na peuple congolais, merci na IDPS, gardien ya Congo, gardien oyo akengelaka Congo. Tala namoni Emmanuel Macron ami Sarkozy na François Hollande basolola mpona crise baluka ide baza ba ex basolola batala nini mboka ekende bataba économie biso olie toluka toza na crise moko ya makasi na planète oyo frappe monde mobimba solution na ezwami te ti tobimi na banzela eza kaka crise ekoti tokende na récession tokende na crise moko ya makasi tokende l'autre côté oyo toyebi mutu na makolo ndenge ekozala te oyo ke maladie oyo ebomi bacalcule na biso tu ebomi expertise na biso tu ebomi science na biso tu to ebomi bamayele ya bato tu sauf Jésus Christ. Alors ne toluka solution lelo lobi na kutu na tali information na Allemagne na ba secteur mosusu confinement ezongi na ebite so boza au courant nango. Alors soki na Allemagne ezongi eza na facilité eza facile ezali pe ekoki ko influencer pe Europe non surtout parce que Allemagne aza leader ya Europe aza na mot à dire na Europe donc aza leader ya munene na Europe pe na monde na technologie na mbongo na makambo ebele ya mboka osakana na ngote. Alors confinement déjà ezali ba place mosusu soki lelo ba France efani bongo bakala baokuti baa déjà na ba provision baza na bauti moko ya danger ya makambo ya médecine donc baopito moko moderne sophistiqué technologie eza avancée baza soit 7e ou 8e na économie na monde eza mboka ya danger France eza na droit de veto baza parmi 5 nations basiège baza na basiège permanent badécidera mpo na monde selon bango nde basala masolo na bango. France aza parmi donc États-Unis, Russie, Angleterre, Chine, France. Mais ceux qui baza na bango baza na France ekoza la mboka ba 70 millions et quelques 70 millions d'habitants. Dans la population makasi ba na crise baza ko bongama. Biso le to na crise ba congolais to bongama to luka. Toza na rien. To atane loko moko te simba économie na biso. Toza atane économie moko ya makasi te. Ole to luka ndenge nini tokosala face devant situation moko nalobani situation moko puisque s'imposer mbala moko biso siko toza na baida ndenge wana te biso ide na biso ali ke non pendant que crise eza bato tout bazo souffrir obo bakisela ba parlementaire $2 000 quel moka pendant que crise ezali bato bazo luka na ba solution nini bato bakolia nini tokosala pour empêcher maladie oyo ezala propager te panzana te na mboka toza na banombre ya bato bazokufa meza moke par rapport ya bato bakufi na baeurope na baespagne baitalie bafrance babelgique états-unis canada bamboka mosusu bango sikoyo susi ezali ndeke non toboma lisusu justice toboma sikoyo justice mpo na intérêt ya nini parce que so tosala likambo fo tomona ke tosali motion parce que motion oyo eza ko désavantager population mais siko bino bolingi bosala justice wana botia loi wana mpo na intérêt na biso peuple to intérêt na bino parce que biso peuple bakolo mboka toboyi motion wana tomoni ke motion eza na avantage na biso te eyali motion mpo na toujours koprotéger bino bato kobomaki biso okoki kozala te na moment oyo biso moko bavictime biso moko baprotecteur de nos bourreaux jamais tokokosala ngo donc à la fenêtre ali a biso moko tozolela mboka eza pasi mboka konyokoma eleki tosouffri mingi tokoka lisusu te biso moko toza ba victime biso moko toza ba protecteur de nos bourreaux mais non non peuple congolais ti wapi donc monsieur Fezala Kabila se souvenir na FCC le 19 janvier le 19 au 21 janvier 2015 olingaki ko modifier article 220 ya loi électorale pour avantage na yo pour 420
Il y a 420 morts, il y a fausse commune, il y a Maluku. Koboza la te peuple to côté les mains. Dans kumisa nzambe parce que muto aza ko pesa magistrat suprême madame moko président Félix. Aza le peuple d'abord. Aza libumu d'abord te, aza kimuyibi d'abord te, aza impunité d'abord te, aza corruption d'abord te, mais le peuple d'abord. Donc on est sembolanga. Yango le monique. Bon se souvenir le 19 au 21 janvier 2015. Il y a fausse commune à Maluku. Le peuple a demandé qu'on koufa. Parce que son Kabila n'a qui m'ont pas lié l'équipe peuple dans ma casse. Il fallait qu'il louana et les Kamkolwana. Pas le 19 au 21 janvier 2015. Mais mon colonna beaucoup jaté. Donc le peuple gagne toujours. Le peuple d'abord. Parce que ce qu'on a mis au Bémina Kozolo Baké, à Kozon la Simate, mais vous en avez rien. Il fallait qu'il modifie mon colonna louana. En plus, il y a qui présent au Parlement. Vous avez une majorité dans le Parlement net mon colonna. Tout le moment là, vous avez dit que Kabila dans la tête en bas, il faut voter dans la bino. Cela veut dire Kabila a validé un moment, c'est tout. Cour suprême, il y a bino. Ce qui court nini, il y a cassation, il y a bino. Tout est là qui y a bino. Mais peuple a bimam colonna pour faire modifier. Mais là, c'est comme nous sommes dans le pouvoir président Félix. Bino quand moi parlement là, vous avez le coup d'autre dissous dans le Canada. Allez, bino ce que vous votre peuple indépendance là. Ah, Louvounou Nabaou, ouais, la grimace. Voilà, le kuta sonye sala. Peuple a kokufa, boyo kasoma, puis moukola boko kangama. Ba otuna o be mina me peuple a boya ki so peuple a boya boyo kate. Na éviter so bozo tala ba mboka msuyezo vivre. Ma cause qui pression moko awa, il a eu ma pension. Mais ils ont ma kamba boyete, a qui pression ya gilet jaune, il a eu ma kamba boyete. Mais on a vu que nous avons une contre-population. Ça veut dire que nous avons besoin de peuple toujours esclave dans le non. Nous avons cause de l'esclave André Timbouta, la cause de l'esclave à Bocha, la cause de l'esclave à Mokolo en Pomoté, à Kengo à Dodote. Ce sont des voleurs. La cause de l'esclave à Jean-Pierre Bemba. Oh Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba Zali, Moboutiste. Aïba mbongo à Congo, ba travailler mo butu ba iba mbongo à Congo, ba père na ba bazo ba avantage à lokuta za aza opposant. Jean-Pierre Bemba opposant ni. Jean-Pierre Bemba simba minduki. Peuple congolais bénéficie ni na minduki naye. Minduki neza lakini pona koloboma peuple congolais na Kisangani. Bona ba wane ba kuta kwazo kwa na diamant ya ofele na ba kota la richesse à Congo. Jean-Pierre Bemba minduki ya simba ki alongola Kabila. To ba koma kine na association ba malfaiteur ba ona ba Kabila. Jean-Pierre Bemba bon se ba rébellion ekene kosala Congola bénéficier na oni ekene ko aider kuna akokatisa ba Centrafrique ko aider ba Centrafricain bazui chèque ya mbongo ebele ba pesier akeko kangisa ba Congolais ba innocent ba prison pendant que ba mibale ba soda misusu pendant que ba soda misusu bazana ba prison bana na bango na basi na ba kufi na bopito to ba nzala pami likolo na ye lelo ayaki na Sénat misi ba mbongo na ye. Ça canisse à ta famille, on a bon la chose va ventir à pas battre. Colère et les tout c'est tout. Peuple congolais. Dans moi bisika tout dans le monde. To concéder te fait comme mozito azoloba. Mozito loba tant que qui? Mozito il est volé. Moi na ya zola ka sapato ya $15,000. Moi na ya pesi garçon mon bon et obalanga. A une simple journaliste na CPS. Tout ça kana ba congolais. Donc, on a procédé dans la bêtise, on a chacun là, azoloba, chacun là, yolobani. Yoda qui kabiliste mounene, ozolia mbongo Kabila, osala makamtu ya Kabila, comme on appelle que danger na Congo, pour voir bata Kabila. Les lois ça va congolais que yosa opposé à l'opposition. C'est la même chose dans Moïse Katumbi, c'est la même chose dans Francis Kalongo, Sony. Kalongo yono le kodolo ba ke Tshisekedi abimi na limeta bunzela. Parce que niveau Kabila a modernisé Congo donc danger. Encore Kabila na 2000 na 2000 ya na 2009 avant que na 2010 avant que l'élection 2011 Kabila kamati teba panneau na Kinshasa que Kinshasa zo comme na ba train ba métro ba nini Jean-Marie Kassamba on a cinquantenaire
alobi azali moto ya visibilité ya 5 chantiers na révolution de la modernité. Francis Kalombo ozoloba voilà ndenge ezali aso Tshisekedi abimi kasi ko na limité mbala moko akumbi parce que niveau Kabila modernisé kobanda banda bungu tokele bungu lotota place au Kabila modernisé. Ba publier élection Kabila en 2011 partout silence Congo mon Kabila zobanga yo Francis Kalombo leko ça pour ba détournement ya fonds publics ba ko bomambo ka ko violer ko massacrer ba crime ba arrestation arbitraire atrocité non. État de droit est pour garantir, pour assurer, pour sécuriser la population, pour limiter mon niveau là. Et puis état de droit, ils ont sélectivité, pour bilongité. État de droit, ils ont caca pour la bichoter. Ils appellent les sous pour la soigner, pour nettoyer l'image de Mboka. Parce que mon pour investir dans Mboka, justice c'est dans la tête. Ici, quand on a dimanche. Bamakamu bloko monsieur fungwa miteto férié mais on a bandi ou mususu bafungoli bafungola ngo na volonté na bango te pour la futa taxe na impôt bafungola ngo selon loi ya mboka keza na ba mususu batabaka samedi dimanche dans la tente mais na moko mususu pas férié pour profiter pe le mususu donc ali ka ba raisonnement na ngane na tala na mona ka donc soyons réalistes. Donc justice on est allé pour la nettoyer image à mboka et beba mboka va se présenter on est pas mboka nzala pays de guerre pays zanga justice pays à jungle mais état de deux pour la nettoyer image à mboka makisa la lobaki après faire ka boma parlement au sénat na bango pour na 21 milliards à investir le moment na mboka na bango biso pendant bataille surtout tosali mention nini tozala pour l'intérêt à peuple mention tozala pour passer $2,000 mention tozala pour yali pour la qui sont pour protéger ba dictateur biso comment biso peuple institution munene bongo eza la représentation la biso mais yango est violent et fanda pour protéger ba dictateur non tokoyi kozala te biso moko ba victime biso moko ba protecteur de nos bourreaux. C'est impossible, c'est inacceptable pour alimenter cette situation là. C'est inacceptable peuple congolais. D'ici qu'à tout aux alliés, dès l'heure où des prêtres aux alliés, tous la biso tous si ma présent Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo le dit pour soutenir pour la côté mais la Kabila, pour la côté mais la FCC. Tout le monde côté la FCC en piquet. Donc la carte na bango ba carte bango tout basoma banda bango tout bana ba millions to bana to kaki ya bakangi ba biloko tout ya ba FCC bazana ba embargo bango tout bakangi kwa misusu. Donc bisika to zali peuple congolais état de droit ezali tambula mapele état de droit ezali comme mabele to zali loko moko te eleki mabele to ni makokufa pona Congo une fois pour toute Kabila kende. Kabila da blocage ya Congo. Kabila da ennemi ya Congo. Donc budget ya Congo. Ils attendent un niveau équipe ya Barcelone, Arsenal, ils ont un sens. Ils ont un sens. Au rôle que c'est un immeuble ya généraux moko français dans la out. Mboka mobimba. Jamoka mutwazo beta tolo na commune à 70 et quelques na Congo, na kozambo na pension, ils ont raté. Donc, tu vas faire un peu senti que vous avez la moukané pour soutenir. On a cliqué moko la fin de l'institution, bangonde, mais non. T'as un coquin zamba sunga au président Félix. T'as un coquin zamba à Mawa. Tu as eu ça qui est que na Ghana, na 2019, le chef de l'État. Donc, il y a un coquin samaki. Nzambe wana, oya mona yo, oya yeba ki avo contre la maman. Apesa yo makasi ta ekoki ya kopanza Kabila bisika na bango. Est-ce que Kabila nenga zawana azana droit kozala liberté na Congo? Non non non, Kabila kozala droit liberté na Congo te. Kabila place ne la na prison bango na ba kamere bakuta na prison mikolo nyonso bapepaka banye na makala balia bavungule place à Kabila yango wana. Est-ce que Kabila a la place dans le Congo? Il y a liberté? Non. Bibembe Kabila bomi na Congo, jamais cause de la liberté. Donc, peuple congolais, bisika tozali, tous à la maïele. Tout ça, la kabutozolo ba bolete, contre la réalité.
bisika tokei so bamemi oka na 10 apeba ya pamba na Éthiopie otali Éthiopie yo ntango mosusu oza na image n'importe quelle place ozali kengo wadoni oza malade oza na nini me toyebi koza malade ya makambo mosusu me toyebi koyiba na Congo toyebi koboma na Congo so peuple akutani na oza na danger oyo ayebisa peuple teke moya sala boya te non tosanzisa yo mbongo oyo iba. Donc ils ont une alliance mon côté, ils ont supérieur qu'intérêt de la nation. IDPS a lutté pendant 40 ans pour l'état de droit et ils ont un état d'union surtout Yamboka. Donc ils ont IDPS de idéologie à le peuple d'abord, ils ont une identité, il y a combat à IDPS. Donc cela veut dire IDPS a veiller d'une manière ou d'une autre pour l'intérêt en Boka. Donc cela veut dire qu'on dit manière surtout que Kabila na FCC basalité au-dessus à peuple congolais. Donc Kabila na FCC basa au-dessus à peuple congolais. Peuple congolais pendant 18 ans Kabila a souffrir trop. À souffrir makasi. Notre fan la souffrance pour tika. Notre fan la tika. Donc tito zabo etokomi ba père, tito koma ba koko kalatewa. To alondi maka to moni Kabila yaki na Sokoto ya basoda. Ayaki grand piaker munoko poso. Tale nongo kwa mchopi rwandais. Lelo akoma milliardaire na Congo. Asala hotel moya mystique Bloomberg Salomaki oyo ba congolais belé ba kota wana te ko ke le tolike ba mingi na biso ya population ya moko baza na mingi na biso ya population na un hotel wana na ekolia na olala okokate mais soka yebi ki azo na voie normal pourquoi ça là on a Tanzanie na Congo te ya congolais c'est la même chose na bato ba ngai ba kufe la caméra somi banda na Grèce caméra somi banda ku Afrique du Sud na États-Unis na Canada na France quand il y a celle qui dispenser moi mukete bozo ata dipirone kuna na Bukavu asali angote alors yo comment on peut la mutane wana et ce qui est grave à qu'est-ce sous trop loin caméra a dit 30 minutes ya ngombe ke ko pesa James Kabarebe oyo biso et comme hymne national je suis béni je suis Walikale je suis Walungu. Donc agene kufuta agene kupesa James Kabarebe 30 mitu ya ngombe za mais bino boza na pasi boza na nzala poni apesa ki bino ata 5 mitu ya ngombe te bino nde bo vota kai bo komisa e kamel alo tango za mutu ya Bukavu za Kivusien faut quelque part boza bona bo bundisa président Félix oya riba tena bino banzela kuna kamera lembongo sona mutu akivu na ko matela kamera na Mkongo na sengi kenaya kotale na makala na yana sengo dias na yana suye minu na Mkongo kamera muyibi kamera mupamate kamera muyibi manzaka ce sont des aventuriers. Donc Tommy Zoba te peuple congolais tango kokito telema botala kaka avant za na mutema ya koya kolinga kotala ba aventurier surtout na tala yo mo vie oyo biso peuple congolais tuza komene tala vie oyo biso peuple congolais tuza komene tala vie oyo o bato ba Kabila zo mene bongo mi pesa réponse au mona ba meni bangi loko ba Daniel Saf banosala ba fanti bazo bondela bato tala arrogance koma na parlement koma na jeep na sikoyo il faut la kisaba so ba introniser yo ezalaka bongo okomi koyembela Jeannette okomi ko protéger bango okomi koyembela joyeux anniversaire José Makila poni zo ko bakoloba lisusu teno bana koloba eto sala tuto benga na Kabila muno kamboka na biso soki mutazolia aloba kate donc ça veut dire ça ko Kabila ngolia biloko ezala muno ko mabo masu Kabila ezate peuple congolais soyons réalistes to vivre ba ventire belé donc biso mo to ikozala te ba victime en même temps ba protecteur de nos bourreaux. Maman Christine Pinda, papa Joseph Pinda, totalement. Bisika tout aux alliés de l'heure ou de près aux alliés,
tous à la battu à côté les mains peuple a souffrir mingi idée il y a loi à justice les cas et d'aller pour la côté les président Félix parce que tout le monde bazo que la justice n'est pas quoi insister bayo qui a solo ya makala bayo qui a solo ya parquet bayo qui a solo ya tribunal bayo qui a solo ya nyoso caméra na tamu se fondre alors que bazo mungu ba tena mitoki ngala moko changer couleur moyibe l'équipe parce caméra dans qui ata ibaki ta rose après notre à 3 étages en France directeur chef de l'état et le Congo bama solo ezali beloko iko sala mona ndenge ya propre ya koyiba te et déranger ni nzambe ni population odi mongo na mutoki na mayele lobi po komi na ba bien eza bisika o bato be ba komi na hôtel ma ville na directeur chef de l'état donc l'équipe tout premier ministre donc mutu na ko iko fonctionner et commission pe millionnaire comme pe commission milliardaire mutu mais ta la voix utilisée a utilisé voix à Koiba pour s'enrichir et en même temps pour salir le chef de l'État. Il a faire échouer, il a faire accès na Banguna. Dans l'année présent, Félix Bakoufi. Caméra za na kata makambouana. Caméra za dedans na kata makambouana. Quel niveau motema mabe? Motema mabe l'équipe congolais. Même place que na ba poto moi bande ko belé ba kena na banda ko batute mutema mabele ki mutema mabele ki congolais tala bitumba ningi umeli chaque jour tozo aka ba révélation mutema mabele ki donc bisika tozali to telema to soutenir chef de l'état ozanzambe te pour la empêcher volonté na yeko kisama ko kanisa te so che président Félix Kal tout ce que sali vidéo et vous changer volonté en Zambie. Pendant 18 ans, tu as dit mais Nzamba a été Kabila longue malamoko. Pendant 18 ans, Fanny, tu as dit Nzamba boyaki. Nzamba a permis qui. Dis le bien là, comment tu peux ça ma sang qui Nzamba permet en haut. La Nzamba a été longue, on est coupé longue. Tu bundia wa fort na Congo. Pendant 2001-2018, Kabila kindi. Pendant le moment qu'il a 2007-2008. Papa était tout batelemaki mais so ito telemi nzamba zani ko kanisa te ke ba vidéo ko sala mutema mabe li kundu ko changer volonté ya nzambe ni atie président Félix longola ngona mutu na yo esimba te mbesi katumba kanzali mbongo ayibi akopanza na Europe tous les Congolais bazana na Europe bako fléchir bako se soumettre na lokoso wana mendo na sala ki choix ya kula mabe azali poto donc le fait d'avoir moi quelque chose dans moi limbané la voiture moi crédit moi pantalon chemise moi vie moi famille à couple ya mukena kona akondi matami kitsa pona lokoto ba Congolais ba boya e awo Moïse Katumbi azalaki atako organiser ka conférence moko ke conférence moko ya munene awa ke bato ya question la tia mo peuple la koya e konginga Moutoye mes na église catholique ena ba bomba donc ena ba futi mbongo pour la sécuriser la cité mais Félix Tshisekedi mukoni asi ba ma manifestation ko IDPS awa a futi ba mo ba kengela rien tout peuple va derrière lui donc comment opposant la ndenge na yo pendant que boyibi mboka bogomi mboka na Kabila peuple congolais de l'heure de peuple to soutenir président Félix Tshisekedi c'est notre président on va bunda pour la biso bino bato bolobake aza mutu Kabila bino bato bolobake bo sanate ba langage mususu da stratégique da ba langage politique par rapport à ba droit to ya ba cadre ya ba question baza ko tunela ba journaliste il faut andima koloba makamu mususu na ko fouiner le passé te elalité kalobi boko na kobanga Kabila to Kabila baza na corps moko ya secret na ye te eza lobi bongo animi atayo ndeko na Kongolo mona ye mabe mais ona kolalisa eloko moko na ndenge ya diplomatie mayebi le pourquoi ma quoi ça sert ya ko fouiner le passé te à quoi ça sert à audit à quoi ça sert ya ko fouiner le passé te bakangi yo mutu ya audit obane ko sala awa mais mbongo bekele bote linga tali ministre tel
comment on a été sous Richard Moyege. Ben, c'est un peu qui Richard. Il y a des autres qui Richard parce qu'il va au final le passé, il va au Kangaï. Donc, les politiques, il faut dans la sage. Mais bon, il tourne à la question. Pourquoi, peuple congolais, pourquoi FCC Azani Kinya, l'école de la justice? Parce que le ministère est béni. Le secteur est béni dans le monde. Pour le secteur mingi, le secteur ne sera pas cité. Tout le monde a qui secteur n'a pas échoué pendant une année à Jekamine. Parce que le ministère Jekamine, et là, comment ils ont la quantité, quand on va toucher Jekamine, donc Jekamine est ça la production. Mais comment qui privé à Kabila, à Texas, 13 millions, et pas à Batmo, qui sont pas à Bangui. Dans la société, moi, à Bangui, c'est la même chose pour poser ma question. Ministre de la Justice, ça a monté là-bas. Makambo ya justice, il y a un tribunal, banani, on est allé en moka. Vous bêtes là, il va y Félix Bololé, Félix Zopa, Félix Nyama. Vous avez dit la président de Bongoté. Vous avez dit sens Nazolo Banamou. Mais, à tel qui c'est ministère régalien, voilà, Fabien, Bimisi Maseke, Bimisi tribalisme. On a pasteur Bobo, on a Ngwanda, Bimisi Maseke, tribalisme, Otombo, hippopotame, Boketu, Nani. Oh nani, les sauts d'eau, Bimisi Makelele. Mais ministre de la justice, c'est ici Koyo. Azamutu ya Kabila. Mais pourquoi justice en moque et ça va pas passer? Et puis ce qui est grave dans la coalition, dans l'alliance, dans la coalition cash. Dans la coalition cash la FCC. Mais pourquoi Bango baza mal à l'aise, baza na besoin d'intérêt justice voilà. Baza na besoin de l'indépendance de la justice voilà. Baza na besoin de étouffer ango, pour écarter ango na maboko ya moka. Et comme à privé na bango pourquoi? Parce que le président a mutu a Kabila. Maman va kosa la bongo te. Comment bango ba biki wa sangare pour abumisa moka. Sans un Congolais pena maeni banda de l'eau soutenir président Philippe, vous comprenez? Mais justice wana les alliés en Mboka. Kabila a dans le ministère de la justice, a déjà le ministère de la justice, ministre de la justice a monté à Kabila. Mais pourquoi Bazangi Kimia? Bazangi Kimia parce que Bayebike, Bamata, Bakita. Justice wana les alliés, la indépendance nango, Moutako pesa injonction. Azate, Moutako lobake a connu la trafic d'influence dans la justice. Azate, après si ba magistrat pouvoir na bango ne tomoni cour suprême ya États-Unis et lobby que victoire na ba immigrants 700 000 immigrants ba reconnaître bango ba pesi bango ba statut ba réfugié work permis ba na droit ya kosala na États-Unis ko kumba voiture kosala pour Amérique salaka ba bi échec sanglante ya Donald Trump. Parce qu'il y a qui a fait refouler 700 000 immigrants. Pour les immigrants, pour la séparation à pouvoir. Babiki pour la nini. Pour l'indépendance. Il y a pouvoir. Et nous avons battu le col à Nazali Donald Trump. Nous avons souka États-Unis. Nous avons dit qu'ils ont bien été. Il y a un moment où il est là, ben minaku. FCC dans la panique. Parce que vous avez la panique pourquoi? Si vous avez dit que vous avez ma bête, vos dirigeants, vos papiers, vous avez au peuple de Sengaki. Pourquoi vous êtes mal à l'aise? Vous avez le montant. Donc, si vous avez le peuple congolais, il faut comprendre que FCC Azako Banga, parce que le président Félix Azamutumabe, président Félix Azamutumabe, président Félix Azamutumabe, Moko Félix Kisekedi, non, Azamutumabe. Jamais vous avez ça la bande de Konobazanga Kinya Boy. Non, on a mutema mabe. Donc, il y a justice. Donc, on a mutema mabe. Parce que tout le monde a une idée que Kamere n'est que Zaawa, donc Tomata Tokita, Kamere Maxolo n'a yé pepele. Donc, Kamere n'est jamais quoi la justice. Kamere jamais quoi la justice. Mais les autres sous qui wap. Tout ce qui wap. Cela veut dire,
toyokaki biso tuke kamera aza na makambo ya koloba, kamera kopanza, kamera lia ye moko te, kamera lia na président Félix, kamera oh papi Makumba, kamera lia na président Félix, jamais kamera kosa biloko ndenge asa président Félix ata motema mabe ezaka kamera sambi toyoki bato tu ba comprendre que non komba président Félix ekota kuna pourquoi soki apesaki apesi injonction ke andeni napesi accord bobimisa mbongo mpona bosala mosala alobi na kamera comme coordonnateur, est ce que eza problème yango nde ezalaki ke fo kamera yiba yango nde nayi kamera efa tonga bandako lelo nasi vérité monani, lelo nasi vérité monani. Donc nyonso to tozomona ezali koluka échec à Félix Tshisekedi, nyonso to tozomona bapoto la justice parce que biso batu tu bayeba ete Moïse atiaki nyoka Pharaon bidi c'est quoi ça likota ba di nyoka tu wana nyoka moko emelaki ba nyoka nyonso tu après bazwa ngo ezomuzete. On se manque pas de Dieu. Engena yo sala ni ba Félix Tshisekedi ya biso tolalaka chaque jour tolelelaka Nzambe ta Nzambe ni mtezali ténèbre ekorenye lisusu na Congo te, ténèbre eza lisusu na nguya na Congo te, force du mal eza lisusu na puissance ya koréagir to ya koagir na Congo te. Tour ya justice ya Nzambe koki inde omoni ke justice ekoti boko boma batu boko sala batu mabe mais mutoboma justice etelemi na Congo azati justice etelemi na Congo ezali Nzambe yango wana yo mutu nyonso ali magistrat yeba ke magistrat nyonso aza serviteur de Dieu soko participer na makambo moko culte ya corruption mpona koétouffe mutu moko yeba kokokuta na Nzambe. Juge wana kufaki nyangi tomoni ne makila ba innocent ebele kufi na présidence na ba ministère à budget batu bakufi ba mayo balongoli si batu bakufi mais makila na bango elalité za kokanga. Juge wana kufaki babimisi masolo na ye ministre azowelela mais famille na ye lobi non biso to na fia Kabila dans la fiabilité to crédibilité te ya ko annoncer que likambo eza bongo te il faut ba bandela nana ngazo pesa Kabila crédibilité soni pona Kabila mais Kabila azali liyo c'est liyo yo kaka soni Kabila azali mbwa est-ce que mbwa yo kaka soni mais ba ko kata ye mutu peuple congolais bisika tout ozali to soutenir président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide. Donc, tokoki kondimate bofandi gombe na gombe ekomi makala na makala prison na prison kamere ba aventurier moyibi nazoka mawa tata mukolo boya loka bakupe lokola pengouin oza azala na Paris boya na bosa komo na ye mutaliboma ah Nzambe komone kimanga. Donc bozo sala ba aventure ngai bokisa boza mutayenze ah kamera za opposante kamera yebi ka otika ko koma président ya Congo te awele la kaki premier ministre nango ke na ina ko voter kamera batutu ba moni ke ba moni capacité na ye na kutsamba bato wakantakaza maele tani malin maele te mutola maele ko réagir bongo te yango bisika tout ozali tozala sima ya président Félix Tshisekedi aza na souci na biso justice ekoki kokoya te congolais justice eza intérêt ka ya président Félix te justice eli intérêt na biso tout ba congolais justice ne tombolaka mboka justice ne ali GPS to boussole etambwisaka mboka mboka moko te tambola sans loi ici ka tout au participant dans le monde dans la loi même si on y a fait au refant la kit va être qui tu as réservé dans tel l'accent numéro na oyangwana même na ba avion au coup de loi ticket na ticket pardon billet na billet avion et dans le numéro na
nakata numéro wana ya place ya avion eza place yo kofanda partout oza ka na zamba même na zamba eza na ba chiffre te mais na ba endroit oyebi ke on a lieu azomela mai mamoni crocodile azongisima ayebi ke awa toza na mai naza na pouvoir awa te awa eza institution mosusu pouvoir na crocodile eza séparé naza lion naza léopard naza tigre naza singe naza nyamatubu mais awa toza na kati ya mai pouvoir na nga lion na crocodile to pouvoir na nga léopard tigre na crocodile eza séparé crocodile mpe so azosala bagrimace botala badocumentaire omona hippopotame ye wana omona crocodile aotambola na ndete mwa silence parce que ayebi ke place oyo mpe toza pouvoir eza séparé grand prêtre mosusu aye donc nzambe à travers na ordre même na se ya mai omona baleine aboti azwi mwana na memie na se aotia baputulube mpo bamona ye te mpona nini azokima requin ayebi ke pouvoir eza séparé so requin moni aodimine ye na ondima te donc cela veut dire kaka biso te na Congo fo tondima ke Kabila di yaya 18 ans toyokaka koma mutu moko abomaka bandeko na biso 18 ans tokosele mayele te 18 ans toyokaka mutu moko boye Kabila FCC Kabila PPRD kaka bango mais non soyons réalistes peuple congolais bisika tu tozali tozala ya kotelema donc tozala ya kotelema donc tozala kotelema soki lo wana eleki tozala cirque tozongi lisusu na boumbu ya Kabila soki lo wana eleki motion wana eleki toyebake tozongi lisusu baesclave ya Kabila. Alors à quoi ça sert la befort pe salama? À quoi ça sert posséder à un pourquoi? Yo Congolais de père de mère posséder à un pourquoi? Tout le monde y a absence totale, il y a opposition. Makelele za la katoa, ngai ngwanda, kolo réseau, benga yo baki ni hoteli makuna tondi mayo mobali. Aventurier. OMLC, wapi ya bino bato. Oh, MLC kutu Jean-Pierre Bemba, baboye a postulé, à Sengaville morte, bat bayate, ba Congolais babi, yo mona biso batsoba, bio Jean-Pierre Bemba, na 2006, yo bisaka biso, pour l'intérêt na biso peuple congolais, olobaka papa, maman, oh mwana na yako bimana ko bomaye, soyi mutu moko bimisi mwana na ye na ko bomaye, bokanga bana na ko boma. Lelo siko tango ba invalidé yo ko expliquer biso to bima et combien intérêt à peuple maintenant tu ko zombongo na Sénat au kanisa biso peuple te soyons réalistes peuple congolais donc batu anengwana donc tous ces trompettes tous soutenir président Félix to luki opposition o Martin Fayulu opposant aux api on a kangami les États-Unis la lose la banzela efungwama chef de l'État kangami les États-Unis Fayulu kana yezo salanga mama kasi bandeko oh là là mais mon ni to chef de l'État kabako kela vie monte me maye oh là là oh chef de l'État to na makamuna mboka motion do pela mina kwa misi motion yo mukonza mboko fa une États-Unis kangami siko mboko tambola ndenge ni yo mutu fo valider to valider siko to sa neni donc ba institution c'était kamato ya timo provincial ofungwama yo siko chef de l'État ozo mais ils ont boulot Congo ils ont la chance la biso non oh Fayulu papi makumba Congo ils ont la chance Zifio Tungani Congo ils ont la chance maman Christine Pinda yo papa Joseph ozo kali tambute Fayulu en États-Unis la chef de l'État surtout aux la yaka makamoto de senga présence naï on se manque pas de Dieu Fayulu sakana na nzambe te kosakana na nzambe te okante so basango ba entouré et ba côté na makambo ya corruption ba makambo akanyaka ya kolia mbongo ya ba multinational ba komiso président na force
okanisa ko koma président non to histoire ya Bible ya Nzambe kasuma mama catholique wana opona route mais makambo ko biza masole be na kati donc on répète on se manque pas de Dieu yo pozo futa dans punition confinement donc soyons réalistes obemi na ko kozonga simate biso peuple to kozonga simate tokotala entre yo maki tobino bamaki na biso peuple congolais kavufuka meya webi kavufuka meya ville brequet ya bateau ebukaka te tokotala so tokutani nanga kopanzana yo bemi na koketi obike ozonga nsima te peuple pe apolaka te peuple pe balongaka ete bamboka kutu oyo eleki bagrand dictateur oyo basala na Afrique na monde